Merci beaucoup. Bonsoir l'impresario. Bonsoir Bandeko Nyuso baza na kati ya conférence. Décidé je nous madame maman Misé Mbote Puna papa na bito faire deux la mbota trop. L'impresario, je pense que émission ya lelo tokomeka ko solola. Okola yoza foi na Bible, je pense que il va bien tout sur l'ango parce que si va verser référence une petite partie à Bible l'ordinateur qui n'a débat le bien j'ai un débat mon co et nous beaucoup de bon vraiment ba débat boy ndenge to amuke boy za bien auto meka ko kende rapide to kanga malobate normalement ba moni opesa ki ne bandelo bi oza prophète Michée oza lokola prophète Michée nanani nanana mais moi je pense que prophète Michée andai koloba de la part ya Nzambe andai koloba ezalaki vrai alors ce qui est juste combo wana na éviter une mission na ezani par rapport ya ba débat ou bien ya ba intervention na yo de deux koloba ki makambo mingi lobaka na suko za raison je pense que na éviter de gamu autre raison na ngo wana yo mo mitoko yeba et les trois au parler sur les invisibles mais au définir te ba invisible baza banani au baika ba kisimi mais au définir te ba kisimi baza banani mais au Québec qui n'a pas parlé biso comment parler na ba kisimi donc ceux qui me doivent obliger à ko sekaye moko donc les amis le ko sur la na kisimi ba signe on a fait que ba kana ngo ele wa nti mutali goma et les amis ngo ba wana mais moi je pense que différence ces alliés na mutali boma na mutoza normal na ko sa ba caprice na kanisi le komoko ya kala ou bien to sola na radio na seki parce que tout le monde va raisonner bien mais la tout autant nga vous c'est gagné na kanisi et le komoko parce que c'est ezo sala mais mutali boma c'est ezo sala te je peux na côté na ya zo boulé marambu tout ezo elai ce que tindia c'est à seki na ça normal te donc il n'a rien pour n'a rien à voir na makambu ya ba caprice à partir ya ba kisimbi alors tant na kitina c'est donc nous mbangu on vient de comment causer avec les invisibles on peut se mettre exemple mais on peut se dire à fou ou bien on doit ça ba caprice ou bien on peut se exemple ya souci pas ya moto et que me maye pe akoma osona ba kisimbi ba invisible nga na yiwa ngote nga na yibi ke mukilo ndenge salama nzambe mtasala moto yo pour yibi yango tanga ka Bible le temps où on dit que ça par exemple ya ba Esaü ba Jacob ba nini donc on comprend que comme mixer thème na yo na ba boule tantôt s'il vous plaît avec tous les respects selon la Bible non moi ba idée na yo moko boule kaka pour ko beta na yo thème na yo selon yo mais quand on joue un thème il faut to yeba ke to fait débattre yango donc mamba Esaü ko sani na kati mamba Jacob esani na kati donc ba illusion mo donc il y a ba illusion moko boy donc pour remarquer na Bible moi muto afanda ki calme ayini na ndaku bandai ko développer na mama na ye illusion mamba batisime mais n'est-ce pas que ba Esaü wana balaki ba peuple o nzamba pona ki ba Israélite pardon balai na kati ya bana Israël n'est-ce pas que balaki ba peuple destiné choisi par Dieu pour ça na bango le mo songolo mais mission na ba ko sala ni ba kisime donc ça veut dire que na relation place na définir indirectement ba kisime oyo zolobe na rien à voir na mambabi akiti na se olobi souci vie souci yaka atabiso na mabala so zo maltraiter conjoint na yo bien conjoint na yo akokoma na souci moko boy et ko pousser c'est tout à fait normal ata mwana yo boti soko zo nyoko ya akokoma na souci et ce temps il arrive zo pousser ndako le sona ba kisime ko sona ba kisime c'est quoi ko raisonner ezani na ko sona ba kisime et ba opérera comment ba répondra comment parce que ko sona la mutu ezali conversation mobimba alors tant mutu zo sona ba kisime ya za na souci éviter ko sona ba kisime lo bagana nini ko yepe aloba nini pa kisime il faut qu'il y ait vraiment une conversation moko wana oyo mutandai koloba na muninga zo ko répondre ndiye moto bengi sikoyo échange ya dialogue wana échange ya ma parole
Dès ça là que yo lobby, il peut à répondre. Mais quand on parle sur la conversation, nous réseau comprendre. Après yo mo yo lobby que ya masolo abutu. Masolo abutu n'est pas la mission qui ndoki. Masolo abutu c'est normal. Donc on a beaucoup ba maman j'en côté na ta radio ba 5e colonne sur 5e dimension sur qui donc yango to mo vivre surtout pas na yo non na angle mususu c'est normal. Maman dit aux comprendre nga okende ko et à la tête ngo aux maloba o répondre quand même biso poser une question pour te comprendre. Et à la tête yo kimi na yo susu makamfu ya développement non. Tout les gens ko comprendre ko na ni ozo la kisini. Donc il évite faire le babo. Tant que masolo abutunga abangi yo mbala moko abangi mbala moko pour bon anyway na leki kamba mo obi location rien to ko localiser place ni banini a plus exemple à Eve qui Eve menga zalaki wana atanga tikala ki calme akina souvent avec temps souvent ba kisi mais c'est que à partir à wana ngana ko ba kisi ko yozo te biso la sorcellerie tantôt indirectement. Parce que tant où Eve a qui azalaki mo na solitude bien a qui pardon a qui mo un peu na ko ban sel voilà on va dépayser non sel a beaucoup d'un diable la Bible le déclare clair que c'est là qui diable alors à partir à diable le pas kutana ki na ye donc yozo la tsanga ki mambo zo ste biso de yero ko kutana bandoki ko tozo ki ndoki indirectement na Bible eza question autour na yo parce que tout ce qu'ils ont pas dit il y a Eve tant que tu as dit mon coup à qui sonne avec ici donc comme il a ça appartient à définir que Dieu jeté la sorcellerie dans katana au lieu de sous-sobi place nous sous avec ici on va développer quelque chose bagama kambia okuta na comment okuta on zo kebisa yo mo zo kebisa yo mo zo tinga ke ba so ndana souci akoko za la sola avec ici ke ba mo no tike na chambre yemoko akoko za a sola avec ici wana yo zo kebisa toujours mais na comment na souka chambre ni espèce ali place où il y a repos ceux qui t'ont ba voyage ba tout ba ba homme d'affaires ba femme d'affaires na télé par exemple pas maman na mboka maman musée na Belgique na vendre na maman musée jamais na vendre na hôtel moi nous avons quoi rendre la visite tout on a beaucoup na maman musée mais ngai tant que na respect na vendre na hôtel quand on va na hôtel je serai seul donc celui qui place on a pu ba kisindi pouvoir okuta ngai yoko na ngamoko na zangi to sola nai non bana totika bona chambre za éducation ya poto c'est pas ba okuta na ba kisindi émission les commis très dangereux au plus sur exemple ya toilette papa to mula na toilette te papa Joaquin yo mo ko to beta masolo pe ya za ka no le ka di so na toilette boy mama mboka ni bi ba jara ba toilette yi ba rabato donc aujourd'hui il y a ça la 2 minutes na toilette de ba tsunde ba bo tika ba matière so ma bena kati ba couper na bango non toilette za na RT to ko ta toilette soki za na diarrhée boli bisambe ko passer pour 2 heures du temps si on se soigner très bien jamais comme la question de photo banga ba place to za ko nia to ko to doit faire non ko ban seulement les opé ça on so opé na ba te dire que ba te ba ko dérouter mais ba mo na ba ko za na kata chemin mais pour to za libanda. Bilo ko sous rapport mon toilette toujours dans la constipation donc il faut forcer on va forcer donc il faut l'acception de faire ça à 5 minutes 2 minutes pour ba qui simi ba rôle sur la biso na kata ya toi mais qu'est-ce qu'on peut en dessous de ça deuxième partie là au yolobi comment ko kutana na ba kisindi avant non to comment obi il faut toujours poser là ce que nous au travel ça veut dire ko mema voiture obi na poto bato pombe basalaka na province baza na voiture chaque jour beta 2 heures de temps na voiture donc il faut ngana ki niluka makangu pour accompagner nga chaque jour na nzela na ok na province sinon te bakisimbi to kosola na bango na ko dérouter nzela et wana ngana monongo na yebite sudi émission za na sens ou za na sens olobi lisusu yo mogo il faut toujours kozala la célité pour éviter bakisimbi papa za mwana oyi ba célibataire to baza combien na poto ye binga na na radio avant na bala maman pona sali combien d'années na poto 100 mois si même pas copine na leko vana ndenge na kata ndaku nanga mais wana za ko bangi sabatu parce que balwana longi na statut na bate bele ba remplacer na statut de bazali tant qu'il est seul ou il est seul
akoki kozala toujours ta ke friend moko de camarade pour accompagner. Non, la vie d'une personne dépend de Dieu. Nzamba za na biso même to ali sel nzamba ya komona biso. Yango na félicité papa Desife au sengi nzembo batilo nzembo et puis si réponse l'émission na lui. L'assurance, notre assurance c'est toujours Jésus-Christ, c'est toujours le créateur ya mokili nzambe. Assurance ya baki simbi te ou bien to na posa to so baki simbi ou pas. Na okanga émission te na kena silsa. On l'a qui si biso comment au solo là na baki simbi. Taka yo moko on l'a qui sur la première partie comment éviter baki simbi. Souci, solitude, boina bon. Oui, souvent la deuxième partie ce qu'on continue de la sorcellerie pena ou pena yo linga qui peut-être tous à la voter. Donc comment tu veux trouver baki simbi peut placer tu peux trouver bango. On peut ici exemple il y a Moïse, il y a Yesu en or pour papa za moi. Yo bien nzambe tant kutana Moïse akutana na ngomba te. Autant la Bible, tout le gars sur la carte ya Bible. Yesu akutana na nzambe akutana na Moïse en ngomba te. Les gens toujours plus en les autres exemple selon you on changer en mot. Et ça dit sur verset biblique, et ça sur référence biblique chapitre. On a fait un temps de le chapitre on a tout le monde. Ceux qui sont là maintenant ngomba donc écoute na ba qui s'inviter, on a écoute na le créateur ya monde qui est le Dieu tout puissant. Notre papa, le créateur, on appelle ça toujours ngana yo souffle de vie. Tout le monde qui est dans maintenant ngomba, on est écoute na ba qui s'inviter. Et on peut se placer en écoute na ba qui s'inviter. Ils allaient ba montagne, ba cimetière, ba parc, ba nini. Ah, papa za moi. Bon, ils ont mission na yo, mais vraiment avait dit ngana condamné te na souci a kolobake. Na mona muto apengi sangate. Cimetière na kendate papa. Place aux autres baki place ko kende kutana baki simbi na ko kendate. Ngai na vandi awa to ko solo na biso, to ko matina suka bateur maile bana ndako. Bako comprendre l'émission yo ko pesa soko la ko envoûter bato ou bien tinda biso na ko binga ou bien tinda biso wat. Première partie la type so père, au type so père, deuxième partie le mot biso père, aux autres tinda biso to affronter bakisini. Maintenant na osenga yo définir na bakisini ba nani. Ba za ko opérer na puissance nini. Nani atinda bango na mokili oyo ko bakutana kana bato ba célibataire bakana ba célibataire te. Bakutana bana na biso bazotanga classe ifala la enfant chambre yemoko nzamba biso moi vie à moi bien oyo même na mboka na biso moko to zwaka yango te. Allez mwana ke na chambre comme suko sona ba kisim ça veut dire que biso ba o ba papa biso ba oyo to za ba koko biso ba to na nini ça veut dire to komi avola la sangisa mwasi na yo na bana na yo na ba koko na yo bonga le sika moko parce que na tango na kisimba wa o sona bimite boso tiki mwana no mona chambre na ye kisimba osola na ye alors ce moment kisimba sona mwana komi na kindoki et komi problème na kati ya femme. Et pour terminer papa za mwana bungisa mwa solo na yo tangu bayaka na disolo to partager en biso nyos mais ka ko répondre biso au balaye on a le bité pour que ça la un peu important même que monsieur ça avec tout le respect mais ka ko éclaircir biso une définition qui simbe ani avec au sala ni et nous tiri nzamba sala sur une place célibataire azana ngambu. Donc à vendre mo de pour kutana ba kisini sous un problème mobali nezo marché te et comme ba ma nzambe donc on ko longwa nzamba za lisusu te atiki minimum moko ya mabe tambola po ya ko envoûter ba et minimum ba pambola ka koma ba pesa ba idée ba divorce koma ba pesa ba idée ba ni koma na bo c'est exemple moko bi mutalongwe matete azokende ngaba makolo na nzela il faut éviter ngo na ba kisini mais papa pour moi yo na kini ozaka na mbongo so ozaka na mbongo gloire à Dieu. Mais ba biso ba o tantôt vous avez na mbongo te tantôt to mimara pousse vous comprenez mais si ko tana na mbongo te na ultima te nazo kende ngaba na kende ko yiba mbongo pona ko na moye ko le kabatinyoso po on sa tambula ko bana matete tinga ba makolo asona ba kisimbi na nzelo za pena sire na makambuzo bangata e boto vient na ngana zonso mala. Merci bandeko oyo bo bandi ko landa masolo bandana e bandeli. Ebe eloko moko na koyebisa ou bien ozolinga ogarde molimo ya tempérance ya mabe entre ngai na yo po ya kotielanga bakal oyo tante kochallange ngai oyo naza kopesa attention publiquement bato balandi ngai na ebandeli ntina minute oyo ils peuvent témoigner ke oye awa po ya kosala justement désordre na contradiction totale
ya bamakambo nauti koloba awa okei juste l'inverse na chaque section. Par exemple oza koloba mwasa longwe na matete na njili yo nga nazopekisa bato mpo akokuta na bakisimbi. Donc totalement na lakeli molimo mabe oza nango au nom de Jésus, na lakeli yo, parce que dès le départ na bimisa kutu nanu kombo ya kisimbi te yo tourne mingi na kombo kisimbi. Ngana tourne dès le départ jusqu'à la fin na moya ko causer avec les invisibles. Na yeko bakisa kombo kisimbi simplement parce que na biso na mokili ya Congo apparemment na ndenge nanga vous allez me corriger biloko mwana na raté ya mwana ka tobe ya apepo kisimbi. Et j'ai bien dit que mwana mke PCB ka kolia yango au kansa bonbon simplement parce qu'il ne connaît pas aussi définition ya outillage to eloko azana na boko. J'ai bien dit cela. Ba mo ebele to za na Kikongo na Lingala na balang na South Afrique na ba dialecte eza penza riche te. Voilà pourquoi nous avons trop de problèmes, trop de complications dans la compréhension de makambo. Quand tu veux profiter de mon kisimbi collé avec la kindoki tout ça, tu vas perdre l'essentiel de l'émission. Union sont des gens perdre connaissance aux UP et l'autre côté na bakamunion son lobby. Mon solitude signifie seul. Et quand on est seul, quelque chose doit t'accompagner. C'est là où corps émission au nazali kolobete. Faites attention au don ou bien bima la ligne, banda na bibanda. Je dis bien, ce qui mutu azali yemoko très possibilité azali que impossible cerveau ya mutu na développer kiango et pe makate ils sera toujours en action, et cette action là n'est rien d'autre que le raisonnement. Et na qualifié bino que raisonnement ba peso 2 plus 2 égale à 4, c'est un raisonnement, mais causer avec les invisibles c'est un peu beaucoup plus avancé. Bazako lakisa yo ozako solo na batu yango, et à la fin tu causes aussi un suicide, on y. Pourquoi? Parce que tu causes avec des invisibles. Na petit exemple, moi c'est un souci. Ce n'est pas qu'il a raisonné, non, parce qu'il est là, il raisonne. Mais il cause avec des invisibles. Et combien qu'il a commis que ça, qui strip, qui prostitue, bah il y a côté là, na la qui si bino na commis na minza souka, pour na le babino makamama lamu. Baba de kobolim ça raison de la passer na limite émission et continuer na rai ya lokuta odon à côté émission Paya ko pesa panique awa paya ko ningisa singa ya kindoki ya bakisimbi quelque chose yazo kansake na yena ba mystique awa. Mais nazo tante ko aider batu bayeba ete malamu na mabe ya mutu oyo azala kana temps ya za yemoko azako causer na les invisibles, entre autres okoji ko causer ba accident na véhicule, parce que yo na yo mutu azako accompagner za ito na solitude, tu es seul, tu vas causer avec les invisibles. Ba invisible oyo na kebisi yo danger na yango, tu peux causer l'accident. Kota malamu na yeko yebisa bino ete batu oyo balukaki elongi ya Nzambe na Bible, par exemple babimaki na vie normale obakene na solitude seul na place ni place calme, place où elle isolée na pesi bino ba place où elle les plus intéressante na mutu poza bien isolé yemoko, entre autres na pesio kaya yemoko rabuni nkolo Yesu. Il met des montagnes azako lingape butu azako lingape ba cimetière azako lingape ba vallée da Galilée. Donc tout ceci elingo va être yonanga ipetola na modèle oyo ete soki tozana idée to inventer loko to linto sala business plan to vanda kana na bureau na biso na bandako na biso to vala musu peswa ka vélo kele na parc vanda na montagne quelle la place moko simple. Pourquoi? Parce que il y aura trop d'idées qui vont arriver. Ngai moko na travailler dans le milieu de recherche scientifique ba shift musu za travailler na butu quand le monde est calme, qui n'a pas de bruit. C'est à ce moment-là que ba mindele bazu avance pas na bino na ko kole bino tala. Pourquoi biso en Afrique ban na biso ba ko na retard devant l'Occident? Parce que même nos parcs ont été détruits. Pendant que dans ces parcs-là, na pesi un exemple, ngata na kola ki na internet ba na internet ba za ko yoka biso. Quand tu marches seul, tu raisonnes aussi beaucoup. Ces raisonnements-là, et à niveau primaire, et à niveau secondaire, tu commences à causer avec l'invisible qui est maintenant il n'y a aucun mal. Comme il révélé, comme il peut inspiration, na pensée philosophe, na pensée Archimède,
na pesi ko ba ina toilette na yeb so pe comment toilette ni place moko mutu yemo comme raro mona mutu ya wese mutu ya kokotelo na wese koko occupé et ça va place moko ozali solitude seul. Ce sont des places où l'homme pense qu'il raisonne mais il ne raisonne pas, il est tenté de causer. Donc awa ndeko odo na kosenga yo na malembe nyonso soki oza koya avec esprit ya molimo ya kotelemela na chaque émission naza kosala. Pourquoi que toi tu es plus sage que moi, tu es libre de sortir dans ce studio. Na keta no amusé. Maman misé quand vous avez papa maman na ngai poto oui. Ah, votre papa au Kito, papa au Don, pesa maman Nicolina, ba bisou minene, papa Zambwana, ba bisou na maman Ani, papa Desve na mère Solange, ba mbote ya minene, papa Ferdi Masudi mbote na yo papa, ba landino sarado lisona poko alelo na pesi na mbote mingi na weekend oyo. Papa Zambwana lisolo ye nango eza kokabola makambo ebele na kati bateme kobima awa na lisolo na yo ezebele papa mekana kosimbelo po papa na ngai komi lobela mutu soka bani koloba ye moko na yebi te okoklase yango wapi komi loba mutu alobaka ye moko biso na Afrique tozala komona yango mabe parce que normalement la tradition na biso mutu alibomaka aleki mutu alobaka ye moko na kati ya balabala. Papa na Zambwana awa tokoli tokoti pe ba classe to pe na poto to ko découvrir makambo ebele moto soka za ko miloba ye moko papa na Zambwana jamais ko loba kazo bana ba kisimbi papa ngana ajonga na zanango soka na tanga ba l'heure o na fana na za ko miloba boy na ko loba na station na ba kisimbi combien de fois ngata na ko tanga classe ba ekolisanga bo soko zo sala ba devoir na yo soko limo mémoriser leçon moko boy okoki pe kotanga yango à haute voix okoki ozoka répéter à haute voix eza kozongela na matoyi ekokota yo bien na mémoire tango na sala ki cours ya théâtre la même chose oza komi lobela yo moko ndiro za na moto ezokota na matoyi comme ça oza ko retenir makambo bien papa Zambwana koloba moto ye moko eyali monologue kono ko tuna psychiatre ko yebisa que monologue ezali neti thérapie et pas ya psychiatre thérapie parce que monologue moto azali ko bimisa o ezala motema na ye azana moto ko sola na yete azana moto ko sola na yete mais azako bimisa ngo azako extérioriser charge précieuse na kati na ye pour bato mingi komona azobela ba tension azobela ba pourquoi papa na ngazamba azana moto ko sola na yete azako accumuler motema za ko emmagasiner donc au lieu ebima na ndenge ya malembe na l'air ya monologue eko exploser eko pesa ba problème ya cerveau eko pesa problème ya motema que nous tuna psychiatre va dire que ezali conseil psychiatre ko pesa na malade et ali thérapie et daka mingi ko milobela motalo ba monologue ezali maladie te ezali signe ya liboma kakate ba maboma balobaka bango moko oui c'est vrai mais jamais mundela wa yebisa que ozoloba yo moko et comme signe ya liboma ou bien ya kisimbi ou bien non papa maman oyo yo pese exemple aza na problème na papa aza wana fasola na mama papa linko sola na mama te ako sala ba problème maman normalement ko luka camarade ba solola mais ba camarade musu ko pesa un conseil te soko yo sola yo moko ozo binisa makamna sa motema eko fanda te o kanga pe kanda difficilement o zana ba kanda e fanda na kata motema donc ozo binisa na yo bina na na sina le makamna sina na mi le sili papa ko ya ba kanda peleki mais et puis pour ça peut-être à lever mais aza ko sala la réflexion à haute voix naza ko le makamuna mais naza ko sala réflexion na ko kinde bo na ko sala bo na ko zomisa be ngamo naza ko biba parce que za réflexion zo bima naza ko mi le na ko la mato ndire motazo le bananga et wana motema na naza ko se décharger papa zamana o na zo biso li expérience vécue expérience vécue pendant les études pendant la vie to vivaka na ba makambu ebele papa le muso koza ozo le balabala mais omi yebite koza ko loba mais oza ko mi lobela papa Zambwana
koloba ngo na ba invisible ngo yozo benga na lingala ba na kikongo za kisimbi sikoyo yo ba que sorcellerie ça n'existe pas kisimbi wana c'est qui papa na ngai nazana passage moko awa na Bible na Nombre 23 verset 22 à 23 bazo le bela makambo ya sorcellerie. La sorcellerie ne pourra rien faire contre Jacob. Yom to le barak sorcellerie ça n'existe pas. Nengi na Bible ba commis que ça existe et yo o ça n'existe pas. Siko papa na ngazambwana. Bato o yo zo ba scientifique. Quand tu parles des scientifiques, oza ko accepter que commis le ba yo moko eza ko aider bango na ba recherche na bango. Mais tant yo zo ba makamna biso ba Afrique, mobali na mwasi ba prendre ndak na bango, mwasi azo le ba yo moko après comme azu ba raisonnement na be, asa mabe na mobali tout ça. Ozo mona bozo kabola makamna ndenge moko ya mabe. Ce qui est scientifique, au moins en kitoko ni monologue ou de réflexion à haute voix et pécier solution et pécier formule scientifique. Mais tant que comme il a quatre libala, moi ça veut comme le royaume le bio, moi ça m'a eu son abac ici, papa nangai, mais quand on connaît ça, le wana, au sein de sa sur la place wana. Maintenant ce qu'on a le sous boui. Na katia vie obsto vivaka. Et comme à la période moi on moto que vous allez l'heure il y a ça la méditation. Tant on ça la méditation oza ko bala makamna kata motema mais ekoki ko bima peut-être ko yeba te heure moko yo fandi makambo zo bima makambo yo kanisa la motema na yo eza ko bima na monoko là likama mabete ki shinda za na place on papa na zambwana siko ngolo la ke biso no na mokilo to so na ba kisimbi nga en tout cas en ce qui me concerne na yebi na ngate c'est quoi kisimbi na j'avoue que na sina na sto na mi le bela na moko mais la moindre qui simbi nulle part un jour il y a un problème que simbi a tellement moto na kati ya la bus na comme le bas mais naza ko le bela likambo na moko tant instant pour ça la prière et ça ramène nini tout le baka na nzambe na biso ozo bimisa makambo na motema na ba posta na yo ozo le bela nzambe na yo ezali nzambe ayo kaka ndenge moto le bela ka ndenge wana ezali canal ya tikela biso pona ko solo na yé eza prière tant on peut la zone kana balabala na ko sambela nga en tout en marchant azam zamba zolo kana yé eza interdit pété ah pe na poto moto pa ko telemisa yo azate le baka ndeko na nga moko mtako mona ah mais moi on change le balabala mo likambo nini mais nana attendre na tele na expliquer que naza ko le bana nzembe nanga mais ke nzira nanga moto kana nga awa azamité ce qui na aussi la réflexion pe ça peut arriver, mais le bas haute voix, les amis monologues, les amis comme la condamner, mais on est autant à leçon, on est autant à l'école, dans le programme, dans le sala, dans le bien à haute voix, et je l'ai mis et je retiens facilement comme ça pour lobby, na se rappeler et l'eau qu'on a la rosala nango. Papa, tant que moto azali seul, solitude, et même ma kamebe na kata vie à moto. Ah, on a pas tout heureux qu'on a ma kamebe na vie à moto. Ozali moto kosola na yi mama wana avec na problème na papa akomi ko raisonner ye moko à haute voix ti akei ko sala makambo il fallait pas à sala mais au moins faute papa o ya sali yango nde tindi mama komandinga papa asungoli porte ya dialogue na mama te ti mama komi ko kende kuna papa azalaki wapi yo mobali na mwasi na kata ndako mwasi a posé acte ya bongo à consommer yango yo papa oyebite est-ce que papa ozali pena mobali ya mama wana ndenge nini likamanga bandi a raisonner a bonisa na moto a kei petit a ke ko sala likambo na yi bozoka na papa allô koba aussi ah ça va non si cité ozomona que la place wana mobali a commis coupable parce que azali absent na ndako tango yozo okangi monoko linko lebisa mama te olinko sala dialogue na yete ozali absent donc pratiquement parlant to kono ba que papa wana a s'absenter ou a démissionner na devant na ya mobali na kati ndako parce que mama wana abalaki te po afana ka yemo ka milo ba ka yemo ka balaki po so na papa tango yo pesi mama nzela na dialogue te yo tini mama koma liboma parce que yo bengi liboma asali makambo na ye ti akei ko poser ba acte o et sepeli siote et sali soni na vie na ya couple
papa au monde que leur wana yonde comportement na tindi maman amisa ya mabe asala yope mabe parce que oya ke ko poser comme acte et que zone de la bino comme répercussion na place wana bokoma bomoko na mwasi na yo na kata ndako yope okomema ngambo ya ko sala kuna libanda papa la zone c'est no maloba. Merci maman Misé na yebite soki oyokete émission o na ye apona repesa tu conseil parce que na suka c'est comme si ozongeli ba makambo o ngara pesa ki na introduction et puis na suka okomi ko luka ngai c'est comme si na pesi déjà conseil na bato pendant que o souligner o bien on a komaki en solitude et kumbaka bato na mabe ngana yebi que solitude et kumbaka bato na mabe première section deuxième section solitude et kumbaka bato pe na malamu. Des places où vous allez avoir exactement place dans la émission pour vous dire que Batunion soto solo la canal les invisibles. Pour le bête yona so les invisibles ce n'est pas possible. Mutunion so na lobaki yango azana cerveau tika ba médecin ba ya awa na lobaki yango ba expliquer biso est-ce que mutu soki alali cerveau na ye ekufaka elalaka ekomaka na standby ou qu'est-ce qui se passe na tika ki section na ba spécialiste na ba médecin. Mais la émission j'ai insisté pour dire que Moutounion Azali vivant aussi longtemps que Azali accompagné na moninga na e Moutouté, il y aura une personne invisible qui va l'accompagner. Il faut kaka ozala na action ya raisonnement mais que papa pardon donc inconsciemment yozolo bana invisible oyo yebite pozo monate parce que ça invisible ozo mona été mais c'est ça le yango na ki invisible na yebi na te place ko yo ko alors ezali ici apesa démon kaza ko yo kama kamozolo ba bo siko so bo ça va siko so yo boya kati yo ba sorcellerie existe kate donc to ko ba lelo na lisolo merci siko olobi ete parce que ça ko so na mutu ezaka démon ezaka loko babe et bon siko Archimède azako solola lié moko avec l'invisibilité et combien aya ko sala invention et bon ba réflexion à haute voix. Bongo un artiste a composé musique na ye en tant que compositeur il était seul en train de s'inspirer calme parce que makambo ebele on avait déjà reprendre encore les sous pour vous dire que chaque fois que mutu azali moko na pesi même les dangers qui existent que ce qui mutu azali moko ako développer na angle moko boye ou bien ekumbie na côté positif ou bien na côté négatif azako solaka na mutu tango kende kuna sala boye zo singa wana quand on a kingo ça et puis asali suicide donc keba oza sous raisonnement mais il est en train de causer avec les invisibles na banda qui na exemple biblique tina na Eve comment azali ko solola avec l'invisible parce que Adam ne pouvait pas voir ce qu'elle voyait na kititi na basere ndenge na ndenge mama mise mais pona monopoliser le malobate na okena bande comme sous mais makamnyoso mama mise oti ko lobana sina lobaki yango déjà mais tu n'as pas fait attention ou bien pona kombo kisimbi soki eza ko tungisa bino bande ko nyonso za kata ligne to kana to bimisa kombo kisimbi parce que balanga na biso pe eza na trop compliqué kisimbi signifie ndoki kisimbi signifie bona boye ngana sengi siko bolimbisa ngai to bimisa na kombo kisimbi to zongisa mpoke na l'invisible batu na mabele to soit na l'invisible ou bien na côté positif ou bien na côté négatif na chambre na pesa kibino yango mutu ye moko na kata chambre aza ko raisonner nini toute la journée il est dans la chambre moi si on a soigné mbali na oyo mama mizo ko edenga oyo ko renforcer sous que faut tailler mbali j'ai dit ça yo mbali ko tika moi si na yote pour des jours avant na na solitude aza suko solate soki yo soigné moi si na yote l'invisible a commis ba master net ba oyo ko ya baba ebele mekeba na boy na ko toucher angle chrétien na place pour dire que milieu mabe milieu malamu wana to kende musika mais to garder d'abord que aza kosola avec l'invisible battu invente tous les savants ont causé avec les invisibles tous les savants tous les philosophes tous les artistes nature morte au sala arnini au causer na ba les invisibles voilà pourquoi nous avons invité ba place auto que na kokuta na ba les invisibles il faut à la place moko na solitude na calme
isolation il faut la makasi et parmi ba place on a pesi bino yango nazozela moko na bino akota aya ko challenge ngai ke nkolo c'est pourquoi za ko ba place calme, place solitude. Bible renforce yango. Il s'est éloigné, il s'est détaché du groupe lui-même à quelle extension. Il faut que na place moko ezali totalement privé avec grande isolation pour bana kokota na mozino bana ko raisonner na pesi bino ka ngai moko ba kamso na wiko pesa bino. Quand est-ce que moi j'ai causé avec les invisibilités et qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Et pourquoi biso Afrique to comme na retard ya ko banga ba biloko ngoza ko bangi saka biso pour rien comparé à ba kindo kibona bo alors que ça devait aider notre société ya ko inventer ya ko za ba bon politicien il faut ko causer na ba kisimi wana naza ko limbisi na banzi talaka Skype na yo na la kisaka yo te vraiment talaka Skype no bande kwa téléphone ba konta kimi balé ça fait longtemps talaka ba Skype no talaka bato bazali kokota vraiment kozala malamu kena kataka yo boye eza malamu te. Merci. Bien de téléphone à 41 to peso maloba kuna. J'espère que on a une introduction. Si on a une introduction je vais couper. Donc on a téléphone à vous l'antenne. Allô, bonsoir. Kozala paix agressive. Et quand nous avons une émission yom toujours zo batu, sera toujours donc une maîtrise. Batu baza koloba eza par rapport ya ni thème na yo pesi. Ozomona yo bengi ba esprit so ki bandenge nini bon ba kombo tiende o lobi ki siko o retirer ki simbi donc yango wana pende ko don lo ba ki définir ki simbi o wana ozoloba bon ngambe na landi yo ngala obinga ngote so ki ngabinga ngo esprit créatif donc créativité ozomona même mutu yo lobi mutu tangula yo bon mutu so ko kantra zo yemba lantela. Hein? Donc tout le monde appelle Michael Jackson dans le bac donc à composant dans la voiture de tout la moko pour ni tempo wana et donc on est lié dans la moko pas nzembo à créer dans la moko nzembo wana voilà ça la peinture na yebi pe ya comme so zoloba moi et ça la comme so na côte na carte à toile ya pembe na za ko ça la création nanga donc un moment na vous savez le moko ça na tout sombo na kati na ko pe exemple moko kokota na kati ya esprit ou à béni tout esprit et ça m'a bêté ça quoi mon langue mon sur la langue à me dire ma langue il faut quitter ça donc à côté qui la langue il faut pas bima ou ça m'a bende muta côté na kati ya langue pe azo bima te atikali kuna donc il faut comprendre et atikali donc comme langue ya libela wande ko mabe même tout il fait même de qu'on a un ndako. Beaucoup sont en communication, c'est ça qu'on appelle la communication. Mais dans la communication, s'il n'y a pas les communions dans la communication, beaucoup de gens vont dire Batamabouma. Blablabla. Mais tu peux monsieur ko salama. Bah toi comment le babou mais vous avez canapé. Vous avez la honte de mon côté, vous avez la dimension de mon côté, il y a pensée. Mon esprit créativité, c'est très important. Nous te faisons la co-créer. Mais bande comme Moussou, Balobaka. J'ai ta cassette. Chamaloba nozoloba l'homme c'est qu'on dit mutu muso azokamisa comment on écriture mais il dit que ba grand écrivain surtout au ba comment ba livre bazara toujours seul c'est là que l'inspiration yaka donc il va tout ba créer mingi na mokili bazara toujours seul au cause la place mon côté au mbondezo beta pou auto même attaque que je téléphoner bana so bazoloba longona on a bien un téléphone donc solitude et ça m'a bêté. Mais solitude peut être éclatée. Mais quand la maman zolamba, pipi à côté pipi. Mais ce qu'on est petit pipi na biloko. Biloko on est baby. Allez qu'est-ce ngo biloko on est baby. Allez qu'est-ce qu'on fait biloko on est baby. Faut que Luca donc juste au milieu. Oui, il va dire que donc même dans la prière, la voix intérieure. Oh là que nous avons besoin de la fati et ça la voix intérieure. Et ça m'a bêté. Donc on a bongi ça malobana mais il dit pas si vous allez. Yebi koto zo ngokende mais komba bakisimbi wana babiloko wana ezobebisaka mwa makambo tiango vraiment la propre ndenge papa doit le baki définir merci na moni ozoge na lo deux fois donc aussi ici ouais pourquoi pas bon, ok merci na ba mo ozoko continuer ko yako ajouter awa netimo créativité. Toujours que papa Ferdi bientôt vers Bolimbisi émission ngata na sala on préférera mutu da apesi na répondre ma mukepo et que ne peut m'embang
Mon créativité est ça qui te pour bimisi na retenir yango mais yebaka ke po ya na niveau ya créativité on veut créer loco il faut qu'on ait la inspiration et so la inspiration il faut être multiforme à inspirer il faut solo là okoki jamais créer loco oui et que oza ko solo la te na nani après ozo soit na nani voilà merci c'est ça l'invisible place aux allez merci pour la intervention na yo. Donc, si on a papa Ferdi, la base comme il y a clair, si papa Ferdi à vous l'antenne. Merci papa Zambouana pour la maloba. So, petit mot que na papa Desve, papa Doche, maman Misé, pourquoi pas au docteur les grands dépositaires. Édition que vous n'avez personnellement na autre zango na katikati. Au moins il y a un peu scientifique, toujours il y a bando kindoki, toujours le laboyer. Alors vraiment, n'a pas vraiment placé pour intervenir parce que dans l'équipe au compte pour la dadino en direct pour la première fois qu'on soit radio du soleil sur les canaux bien fait. Donc c'est pour dire que n'a préféré dans l'anda sous ndenge ba minunga bazo ko développer le problème ko tesa moi liloba d'ici là. Merci papa Zambouana pour la maloba et puis d'ici un bon moment dans qui vraiment en direct c'est dans qui na voyage alors on a souhaité on a préféré pour que ça monte pour souhaiter la bonne année 2012 na libota mobimba ya radio Visolo papa DSV na maman Solange papa Odon papa Zambouana na niveau États-Unis bande connu sur le niveau de radio Visolo vraiment la profité pour que ça donne mot de mingi dans Visolo 2012 merci papa Zambouana. Merci pour la vérité surtout yebisingake oyeli na katikati et c'est que moi je préfère parce que ce que tombe la émission na katikati ongoko taka na croyant que makama kisimbi na zolo ba kisimbi boyena boye tout ça et ngepé ce qui peleke semaine na kumisi nzambe na vérité na toke pa papa Okito et puis toke pa papa Ndoshi.